de nouveaux habits et j'enlève les habits noirs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces habits noirs sur toi. Je t'ai rêvé des habits blancs. Et voilà, je t'ai rêvé des habits blancs. Consultez ma pasteur, consultez ma soeur, likambwana sokozana problème ya pasi mutu moka kokoka ngote ezakaka yemoko wale sande akokoka. Après avoir consulté d'autres pasteurs, d'autres sœurs de l'église, ils m'ont dit en tout cas pour ton affaire, il n'y a personne d'autre qui peut trouver la solution. Il n'y a que le pasteur Wallace lui-même que tu as vu dans ta vision. Ezo continue kaka bongo. Na parfois okena bibembe voir na matanga batu bazolela musique ezobeta. Mais ce qu'on lingi kaka olala komona boye subi okangi makolo bandiko lukondirendo kinakende wapi nzambe na ngai. Premier jour papa tei sur la femme courbée. Le premier jour papa a prêché sur la femme courbée. Naleli. Moi j'ai pleuré. Namoni lokola kura ezokanga ngana zokufa. Je voyais comme si j'étais électrocuté. Je me suis dit, mais si cette femme a fait 18 ans, mais moi j'ai fait 41 ans. Soki action wane salami oko sentir membre inférieur nyonso komi malili oko sentir on dirait incontinence nini kwa urinaire. Regardez, c'était un homme habillé en blanc et sa lumière resplendissait à tel point que tu ne pouvais pas fixer. Il y a d'autres personnes qui veulent venir dans ta vie, pas pour t'aider. Papa, ce n'était pas ma volonté. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Eye bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te. Agence ezakaka moko Zibe service ya José Baïla. Agence Zibe service ya José Baïla. Yewane azalaka mundele te, azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement Zibe service a memeli biso biloko na biso na mbula moko. Conteneur ekoki kuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na Europe mobimba etikala kaka moko. Zibe service eza na reine. Ba numero kubenga yango wana kubenga. Zibe service eza kusala musele. Awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte-Thérèse na sima ya station. Mbala moko za mubimba afasi na yango la police. Zibe service eza wana. Bana biso toza kaka na Kisasa te. Toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tina kasa. Bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Shalom, shalom, peuple de partout. Vous qui suivez cette grande émission, La Réalité chrétienne avec Yves Ipan, directeur des infos africaines avec la série continue, toujours dans votre chaîne Super Promo D143 et pourquoi pas de votre grande émission La Réalité chrétienne. Voilà, nous sommes déjà avec Inser, Azalim Boy Moko, Nzambe Asali Bikamwa, Nanzela Naye, Aye Komona, Mosen Nzambe, évangéliste Jean-Claude Kabundi Walesa, Claude Kabundi Walesa, Azali Moko, parce que nous avons la Moko à Congo, Oyo Asali Ebele. Alors, Togoyo ka témoignage de Konabiso, Maman Jili Tozani Awa, et Bandaki Boni, pour qu'il y ait mon Moussa Nzambe, l'autre votre l'accepte, de Kawutaki Mboka Brazzaville, cancer de mémoire, cancer de mémoire, et mémoire de Konabiso, na Koko Misaye, Kizengi, Oyo Azaki, Mokufi.
Nzambe ya pasteur Kabundi Walesa azongisiye na bomoi lelo tozana maman Julie toyokaye ensemble biso na bino. Maman Julie, bonjour, bonne santé. Bonjour, merci. Voilà, na kombo ngana lobby awate, on a présenté awate. Maman Julie nani, ozali nani? Julie Filani. Filani? Non, c'est Julie Filani. Ozanani, osalaka nini? Bon, on a infirmière. Infirmière. Ozali mondimi ya église nini? Bon, c'est pas important. On a qui mondimi quelque part. Mais okay. Pour le moment, on a commis mondimi à pasteur Walesa. À pasteur Walesa, c'est un centre de réveil spirituel, voilà. Voilà, ça c'est bien. Alors, nini comme lieu, on a dit témoignage, tout bito lukayo pour que tout y est, en fait, eza nini. Comme la pour total témoignage, na ba écran ba ndeko belpe batali. Mais tout y est banane. Et salama ki ndenge nini pour que au mona papa Kabundi Walesa Claude et puis to menga ko mona papa Gédéon pas orienté biso et ça que to mona na yo lelo. En fait nini komela ki relaté ba ndeko bata la biso. Bon, ils ont un problème on a koli na na vie nanga problème ya humiliation. OK. Banda bo mwana tina âge ya 41 on a vivre quoi mutu courbé na humiliation. Dira 41 ans on a commis nango. Na eko koma na pasi moko impossible souffrance eko kangangai. Parmi ba passer en mboka o eza na passer on a tikala jamais kondimela même un bonjour ya ko saluer eza tala caméra passer Walesa. Nazalaki vraiment incrédule envers son Dieu. Na tikala kondimela ete. Mais na eko koma na to moko na koma ki bloqué. Na koli na vie à humiliation. Après certains âges, lien à famille, kokanganga na komaki asthmatique, na monaki na komokende vers condamnation. Na yoko zwa décision non, c'est mieux na se suicider. Na lela ka butu moko makasi na lela na beleli Nzambe. Ceux qui réellement yoza na mokili. Makambo balobaki okatsaka bana Israël na mer rouge. Nzamba kala zalaka Nzamba biyano. Ceux qui za solo orienté ngai. Ceux qui za solo te Nzamba zwanga na kati ya pongi na kufa ou bien nga moko na ko se suicider. Après 2 semaines ya kolela, 3e semaine ya kolota évangéliste Claude Kabundi Walesa. Na mona e bandeli na mapapa lata mapapa pembe na tomboli na elongi lata veste moko ya pembe makasi. Soko tali yango mingi miso ekokufa yo. Azui veste wana alimedia ayebisinga tanda maboko atielinga ngo na maboko. Na yeko sutuka boye ndoto. Ngana lobi Nzambe o compliqué vinanga davantage. Po eza parmi ba passer na tikala ko ndimela te. Pona nga zanganga azandoki munene tout fait. Mais comment après ko lela nanga orienter nga na passer a mudela boye. Na consulter ki ba passer a mukiba ba passer a mukili na consulter ba sœur balobi non likambo na esengi kaka Claude Kabundi Walesa ata passer moko akokoka likambo wana te yango nde komisaki nga na centre réveil spirituel. Voilà, tango komi est-ce que okutanaki na bandeko baza proche papa okutanaki na banani o bataki comme le main pour orienter au mona évangéliste Kabundi Walesa. Bon, le temps na komi na église nakutanaki na ba pasteur mais zalaki à la veille baye ko organiser nini quoi prière à 3 jours. Et ça qui prière monene à combat. Premier jour à teyaki sur femme courbée. Ngana moni effectivement problème. Existe solution. Pour nazala qui courbé durant 41 ans ya humiliation. Na lela kabutu moyi. Olelaka nini lelisa yo nini reko ba problème na yo. Na lali na butu na loti na zo suba pe na sutuki mbetu nyonso epoli. Dans âge na bando suba na mbetu. Jusqu'à 41 ans. Na koli na humiliation. Le temps banda ko prêcher na mwaso azalaki courbé. Ngana lobi Nzambe Jésus Christ biki sangai. Ngana za courbé durant 41 ans. Naza plus que paralytique azalaki na piscine à Bethesda.
koleka meme mwasi oyo abandaki kotanga makila nzambe ebikisa ngai jésus christ ebikisa ngai mbala moko naye kosentir courant moko impossible na nzoto azoprêche na tokutana na ye boye te azoprêche parole nalobi nzambe ebikisa ngai nzambe jésus christ ebikisa ngai le temps siko asisa koprêche na pokwa tokenda kuna lali nde place na ye kolota bisika problème na ngai ebanda or ke uta na famille côté ya mama nde na ye kozwa délivrance mbala moko humiliation ye kosila na lien ya famille ya asthme pe kokata na ti lelo na komi normal balakisi yo lien to pe likambo epa ya wapi utaki likambo zaki nini na bandeko batala biso eri kosunga pe ba oyo mususu baza lolenge lokola yo me bayebi ndenge ni baki kobima na likambo yo te ezaki nini ezaki comme problème na yo ezaki ya motuya oyo frenaki blokaki vi na yo naza mutu nasambelaka awa te. Je suis quelqu'un qui ne prie pas ici. Et puis incrédule devant Zambé Walesa. Et puis j'étais incrédule devant les dieux de Walesa. En tout cas, on ne peut pas en parler. Moi je croyais que Zabo moi na 4 ans, 5 ans, 6 ans. Baba na mike babandi koloba mwana ya pemba subaka. Mwana ya pemba subaka. C'était depuis ma naissance, comme tous les autres enfants, pendant que j'ai grandissé, comme tous les autres enfants, il arrive au moment où il veut faire pipi aux habits. Moi, je croyais que c'était normal. Mais à un certain moment, tous les autres enfants ont commencé à me pointer du doigt. Cette fille brune ici fait pipi aux habits. Cette fille brune ici fait pipi au lit. Et c'était comme ça. Papa qui obligé à tinda biso na manyanga poto ketangela poto zaki na Brazzaville on était obligé à kokota siko internat bisika persécution humiliation et go banda na vinangai quelle humiliation. Nous étions à Brazzaville et quand j'ai terminé mes études primaires, mon papa a décidé que je puisse intégrer l'internat. Et nous étions obligés de traverser vers Manyanga, vers l'internat. Et c'est là que la persécution a commencé dans ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à vivre l'humiliation à l'internat. Je n'avais pas moyen de dormir sur la mousse. Je pouvais dormir sur une natte et j'étais maligne pour faire un trou au niveau du centre de la natte de telle sorte que lorsque je vais m'endormir et que je fais pipi et que les urines ne puissent pas se manifester sur la natte. Mais finalement, c'était toujours aperçu parce que au fil du temps, la natte a commencé à sentir l'odeur des pipis. Souffrance, c'est les kaki. Douleur et matin. J'avais vraiment des douleurs, la souffrance. Et finalement, les hommes ont commencé à s'intéresser à moi. Il y a une famille là qui était mère de Brazzaville. En tout cas, il avait des succès plus que l'Issouba qui était au pouvoir à cette famille. Cette famille s'était réjouie de moi pour qu'on puisse m'épouser dans cette famille-là. Moi, j'avais dit que ce n'était pas impossible, il n'y a pas moyen. Ce garçon là-bas, avec sa vigueur d'un garçon, il a commencé à me rechercher comme tout garçon. Jusqu'au moment où je suis tombé et j'ai été enceinte de lui. L'instant na zuze mingana lobi moye go simba te poso ki famille nanga ba yoki ba sentenga na famille ba ko s'impose akota na famille po bango bazwa ba avantage na simananga moye zala kité. Je me suis dit c'était possible que je puisse me marier dans cette famille. Lorsque ma famille apprendra que je suis enceinte de ces garçons, on voudra s'imposer pour qu'on puisse me marier seulement dans cette famille afin qu'ils tirent leurs avantages. En tout cas, c'était possible. J'étais obligé à Kokima Brazzaville, à Kolobape Mobile à Saint-Angate, à ko privé vie à moi, na même koyeba papa na été.
J'étais obligé de fuir Brazzaville pour renier ce garçon-là qui m'avait enceinté, priver même mon garçon, mon fils, qu'il ne puisse même pas connaître son père. J'avais fui Brazzaville. Nakena mboka ko souffrir natiki bomengo likolo ya humiliation. Obandako banga nini sikoyo pa mopali. Na bandako banga tsoina butu tolali na ko suba. Soki action wane salami, oko sentir membre inférieur nyonso comme malili, oko mo sentir on dirait incontinence nini kwa urinaire. Atana melima ina ko sala banda 10 heures. Ti butu me ko sala makaka. Donc j'avais peur de telle sorte que lorsque je vais me marier à ces garçons-là, qu'ils puissent découvrir que j'ai fait pipi aux habits pendant la nuit. Parce que je pouvais me retenir de toutes les manières, depuis 6 heures jusqu'à 20 heures sans prendre de l'eau. Malgré ça, la nuit, je finirai toujours par faire pipi aux habits. Et c'est cette humiliation-là que j'ai refusée et que je craignais chez ces garçons-là. Ils ont continué kakabongo. Na parfois okena bibembe voir na matanga batu bazolela musique ezobeta mais soko lingi kaka olala okomona boye subi okangi makolo bandiko lukondire ndoki na kende wapi nzambe na ngai tina matanga papa J'ai continué avec l'humiliation comme ça jusqu'au deuil. Imaginez-vous, nous sommes au deuil, il y a des pleurs de l'autre côté, de la musique de l'autre côté. Il suffisait tout simplement que je somnole un peu et finalement tu fais pipi aux habits. Voir na service na sala na réanimation to lala kate. Et même au service de réanimation. Osutuka boye na bilamba pembe. Masumbe biminzambe na sala nini okena douche bandiko bata malokola ndoki ngana lobi nzambe si c'est comme ça so na lingina ko sala garde na lata ka pampex pour moi ezala ki lisusuté. Imaginez, je suis un corps médical, je travaille au service de réanimation et là la nuit il n'y a presque pas de sommeil, mais il suffit tout simplement que tu somnoles tout simplement, tu fais pipi aux habits, tu peux voir les blousons qui vont attacher et là je peux me retrouver toute honteuse, je peux fuir même dans les toilettes, dans la douche, je commence à pleurer et je me suis décidé que désormais, comme je viens ici au service, avant de venir faire la garde, je dois porter les pampers afin d'éviter ou d'empêcher les urines de sortir. 41 ans. 41 ans courbé. 41 plus ans, que moi na moi so salaga 18 ans. Paralytique na piscine à Bethesda. 41 ans ya humiliation. Moi j'ai maintenant 41 ans. Je suis plus qu'une na koti na chambre butuana action wana paye ko salama. Na lamuki na leli. Kolela na lela butuana nanu na lela bongote. Na ebisi nzambe. Soki ya solo yozana mokili. Obaloba kageba na Israël bakatsaka mer rouge. Zamba kalazalaka nzamba biyano. Lakisanga bisika na kozwa lobiko. Soki ezali te. Bomanga na se apongi na kende. Soki na kokufa te. Na kose suicide nga moko. Cette nuit-là, j'étais dans ma chambre en train de pleurer. J'ai dit à Dieu, j'ai appris dans la Bible que tu es le Dieu qui avait fait traverser les enfants d'Israël la mer Rouge. C'est que ce Dieu-là d'antan était un Dieu qui donnait des solutions aux problèmes des gens. Alors si tu es le même Dieu-là, cette nuit même, montre-moi là où je peux aller trouver la solution à ma situation. Ou bien s'il n'y a pas d'endroit où je peux trouver la solution à ma situation, moi pendant le sommeil, je dois mourir. Et si tu refuses de me tuer pendant le sommeil, lorsque je vais me réveiller, moi-même je vais me suicider. C'était ma prière cette nuit-là que j'ai vu une suite. Na loti na position kurube. Na moni ma papa ya pembe liboso na ngai. Tellement passé le kaki. Tina kati ya vision nazalaki kaka kurube. Et j'ai fait une prière pendant 2 semaines. À la 3e semaine de la prière, pendant que j'ai dormi, je me suis vu dans une vision, je marchais, je me retrouvais à une position courbée comme ça. Et directement, j'ai vu maintenant quelqu'un venir devant moi avec une bouche blanche. Et lorsque j'ai regardé, tellement que la souffrance avait débordé, et même pendant les songes, je me retrouvais toujours courbé à cause de la souffrance. Nathalie, ma papa ya pembe. Quand j'ai regardé les bouches blanches, alata bilamba ya pembe bilamba wana soki otali yango mingi miso ekoki kokufa yo
po ebanda kobrûle na niveau moko namoni lolenge ya koexplike te natomboli elongi etombwami namoni Walesa. Lorsque j'ai vu ces babouches blanches qui étaient devant moi pendant que j'étais courbé, je commençais à relever ma tête petit à petit pour voir qui était devant moi. Et quand j'ai commencé à regarder, c'était un homme habillé en blanc. Et sa lumière resplendissait à tel point que tu ne pouvais pas fixer deux fois. Et quand j'ai continué à regarder la personne qui était toute élancée, j'ai fixé le regard sur son visage et c'était le pasteur Walesa. Mbala moko bilambo ya pembe ba pliango na ndenge moko na comprenaki te papa alobi sembola maboko na semboli maboko batielinga bilamba wana na avant-bras mbala moko Walesa komi na bilamba mususu bazwi table moko pembeni epusani pembeni bisika tozalaki. J'ai vu Papa Walesa qui prenait des habits qu'on avait pliés à une manière que je n'ai jamais vue. On m'a donné ces habits-là dans l'avant-bras, j'ai tenu ça. Et directement, j'ai vu une table venir là où nous étions. On a poussé la table jusque là où nous étions avec Papa Walesa. Mbala moko libanga ya munene zongala. Papa azui a déposé yango na table. Azui eloko moko bo ezalaka lokola Elise. Na truna kati na ba couleur ebele e banda ko brûler makasi. Papa Walesa a pris une grosse pierre précieuse qui brillait, qui a déposé sur la table. Il a vu qu'il a pris quelque chose qui était comme l'hélice qui tournait, avec des choses à l'intérieur qui brillaient beaucoup, ça tournait. Il les a déposés sur la table. Papa Walesa m'a dit, je vais te montrer comment on fait les tests des diamants. Balamoko alobi na tokende na la kisayo bisika batimola ka diamant ye liboso ngana sima ngana simbi kaka bilamba pembe wana. Il me dit allons-y, je vais te montrer là où on creuse le diamant et nous nous sommes dirigés là-bas. Lui était devant, moi derrière avec mes habits qu'on m'avait donné. Alobi fixe mi sutala mabango ezongala omoni yango ngana alobi na moni fixe bien alobi na moni tokende boye to solola. Et Papa Walesa m'a demandé de fixer le regard sur les pierres précieuses qui étaient là en train de briller. J'ai fixé le regard et Papa Walesa m'a dit, comme tu as vu, allons à côté, maintenant on va causer avec toi. Quand Papa m'a fixé le regard, moi aussi je l'ai fixé et c'était le songe, je suis sorti de mon sommeil. J'ai dit, Seigneur, tu m'as mis devant une équation. J'ai dit, Seigneur, si c'était ça la prière que j'avais faite, là tu m'as compliqué davantage. Parce que parmi les pasteurs de ces pays, c'est lui le pasteur que je ne peux même pas accepter. J'ai dit, je dois partager avec d'autres pasteurs qu'ils puissent m'orienter. Likambwana sokozana problème ya pasi mutu moka kokoka ngote ezakaka yemoko Walesa nde akokoka. Après avoir consulté d'autres pasteurs, d'autres sœurs de l'église, ils m'ont dit en tout cas pour ton affaire, il n'y a personne d'autre qui peut trouver la solution. Il n'y a que le pasteur Walesa lui-même que tu as vu dans ta vision qui peut apporter la solution. Moi, j'étais obligé à kokoma na centre réveil spirituel. Il n'y avait pas d'autre moyen à faire. J'étais obligé d'arriver ici au centre de réveil spirituel. Na commis à la veille, le temps bah organisé 3 jours après prière. Le temps papa kenda kingomba. J'étais venu ici à la veille où papa avait organisé les jours, la semaine de prière quand papa était retourné de la montagne. Premier jour papa était sur la femme courbée. Le premier jour papa a prêché sur la femme courbée. Na leli. Moi j'ai pleuré. Je voyais comme si j'étais électrocuté. Je me suis dit, mais si cette femme a fait 18 ans, mais moi j'ai fait 41 ans. Et cette parole, je me suis dit, Seigneur, cette parole est venue m'affranchir. Affranchis-moi, délivre-moi. Depuis ce jour-là, ma respiration est redevenue normale. L'humiliation a quitté ma vie. Je pouvais faire les tests moi-même chaque soir
je fais expressement de prendre beaucoup d'eau le soir avant de m'endormir pour voir du moins si je vais faire encore pipi au lit. Mais curieusement, je vais me réveiller le matin, je suis bien, je vais faire pipi seulement après et je me réveille à bonne conscience, je n'ai plus cette humiliation-là sur moi. Les dernières paroles, Jésus-Christ. Mes dernières paroles, je demande pardon à Jésus-Christ, le Dieu de Walesa. Que ce Dieu puisse me pardonner. Parce que j'étais comme saché. Je n'avais pas de connaissance, papa. Il y a d'autres personnes qui veulent venir dans ta vie, pas pour t'aider. Papa, ce n'était pas ma volonté. Moi, j'étais déjà pardonné. Toi, tu es innocente, tu ne connaissais rien. Mais c'est le diable qui t'a empêché de voir clair dans ta vie. Pourtant, ta bénédiction était entre les mains de mon Dieu. Regarde, aujourd'hui, tu n'as plus d'humiliation. Cet habit blanc que tu avais vu, je t'avais donné. C'est pour que tu enlèves cet habit noir d'humiliation qui était dans ta vie. Le diamant que tu avais vu, c'est la nouvelle richesse que Dieu te donne aujourd'hui. Dieu va t'accorder le mariage et tout est perdu. Que la main de Dieu te touche. Que tu sois totalement délivré. Je t'ai rêvé de nouveaux habits. Et j'enlève les habits noirs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces habits noirs sur toi. Je t'ai rêvé des habits blancs. Et voilà, je t'ai rêvé des habits blancs. Je t'ai rêvé des habits blancs. Les habits noirs vont te quitter. Et tous les liens qui étaient sur ton corps vont te quitter. Et tous ces esprits démoniaques vont te quitter. Le sang de Jésus-Christ te lave de la tête aux pieds maintenant. Je te donne le diamant. Je te présente le mur qui est plein de diamants. Tu seras béni. Et tu es déjà béni. Problème bloga qui vit nangeza mama kulutu. Le temps maman zoaka zemi nanga longola kango. Yenda salaka intervention pour maman longola zemi wanate. OK. Après na yeko bota. Donc maman nga longola zemi na yo. Adingaka longola. Maman kulutu habitu ko longola te tika. Longola te orge zaki na profit moko ya molili pour compliquer vie nanga davantage. Après jour maman linga kende ko bota na bota man intérieur, nyoka yeko soit maman mbala moko pasi ya kobota ibandi place nde bakondanaka vi na ngai. OK. Kosuba suba na mbeto. Est-ce que Osuba pe ndenge zalobi oza infirmière? Est-ce que ça n'a pas place pe OK na musala po bolala ka bosala pe garde, non? Est-ce que tina musala pe to bake maman obandai ko suba na musala humiliation bandai ko yanini bandai ko finga yo na ndako bandai ko kola na ba parents na yo na quartier debi ne biso pe tant tozaka bana mikito ndai ko suba omona bazi bilamba na yo wana ba boki na balabala batindi yo moko musubi yo ke no za bilamba wana. Est-ce qu'il y a eu une façon nini oyo ozaki ko sentir que humilié ou comment traumatisé, voilà. Humiliation et bandit le temps na ke internat. Na police ko fona ke internat ko tanga. Place humiliation et bandaki ba collègue bazoye babanzembo bazo finga yo mwana oyo ya pemba subaka. Mwana oyo ya pemba subaka. Le temps siko na ye kokola. Moyen s'engager na mariage ezate. Ata mibali baye ndenge nini moye ezate des places na komaki humilié na niveau ya famille entourage bisika nyonso comment tina âge oyo obali te mais moyen na yebisa bango problème nanga ezate à tout moment nazalaki kaka tête courbée. Voilà, na bandeko ba tala biso bisa bango ni na ce moment tokumi na suka par rapport à Monseigneur Njame évangéliste Kabundi Walesa Claude na ba OP ba pensaka mabe pona ye na onzamba sali yoza déjà moko ba témoin oyo bomoni miracle na kati ya centre le réveil
liloba na yozani na bande ko to batala biso ceux qui paye à encourager ba jeune fille ba jeune garçon ba batala biso c'est un moment au bisa bango nini eloko na koloba tozala incrédule envers basali na Nzambe te isika asala alliance na Nzambe na yebiso toyebi te de deux nazotombola kombo ya Jésus Christ Nzambe oyo abengi papa na biso walesa a continuer kobomba Nzambe wana aza Nzambe ya bomoi ya kufa te azosala ya bikamwa 41 ans ya humiliation plus que la femme là qui était courbée plus que mon paralytique ya Bethesda aza Nzambe ya bomoi tondimela ye totombola Jésus Christ wana topesa valeur na évangéliste Claude Kabundi Walesa. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, je crois bien. Toko essayer encore, hein, il y a quelques témoignages, naba etonga différentes, il y a école nabiso, il y a mboka nabiso, et pourquoi pas y poser un témoignage au lingi au leka, yaka toko misanzambe wana, to gagnata am moko aza quelque part oyo aza perdu, mais na témoignage nabiso et ko sungaye pour que à zala lokola biso à région de biso na kati ya etonga oeza ya mutuya et voilà pourquoi pas tous les capels sous na kati ya centre de réveil hein, donc spirituel et pas papa Kabundi Walesa Claude pour que tous sous ba différents témoignages. Merci na bandeko surtout bolandaki biso, merci na Mika Badji derrière la caméra, merci na papa Gédéon ou azaki comme moko ya ba communicateur ou azaka na biso pemeli pona ko sunga biso pona ko zo bandeko bazana témoignage na kati ya centre spirituel. Merci. Tokutani mbalasima. Bye bye.